disque nga les songa na beta na salle moi 40 000 places yo était conquérant na faut beta na salle moi 50 000 places songa na zoki disque d'or o munela confirmé yo fufu uzwango songa na zoki disque platine na musique album nanga na album no pe yo fufu uzwango parce que luka relation lelo parmi ba fitting au fala senga batu na o ba sengi fali o bango ba sengi lekibele Daimon bango la boyet ba Daimon na studio Daimon na fali na studio ori mamba oloba ori mamba Daimon na oloba tu as ça me bien mais ba be ba lingeti mais vrai boulot lelo biso na carton tambola terre mais lelo to romina kimia vraiment mais les calmement parce que papa to senga attraper ba police miyibi o bazo kangara ya miyibi amoni mutu na suki lox akangité papa de la ba police mutu ba police té l'état pe bi bangote ba succès mutu ça ba succès ta mabe wana to ko toujours sur mama musique parce qu'on a lo bano lelo faire atika diamba nani atika noir. Mais papa chéri na JB ba woni na elo côté hein fallait pour baza petit à JB mpiana petit ya fallait pour baza petit à JB ya wera ya fait na biso profit ba vende ba sala peut-être ba click na bango ka nezala fallait on a pas mutu te mais fallait ya matanga ya matanga ils obligé ya matanga. Vraiment très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Merci Naba abonnez-nous surtout de vous matin vraiment donc avec puissance. Merci et puis merveille Naba tout bazar scotché cimentaire c'est net moment bon un grand merci à maman Mami Wanja la première dame de Orléans. Un grand merci à l'honorable princesse Toukou Zounar Membo au gauchi Erna Bordeaux mon vieux il y a tous les jours vous a ébélé vous soutenez un grand merci et puis merveille Nabinonion surtout. Très chers amis, aujourd'hui on va parler de l'artiste Fally Ipupa. À ce net moment, il séjourne. Donc, on va parler de l'artiste Fally Ipupa. Donc, il se retrouve maintenant à Abidjan. Je pense que le 25 déjà, on a un concert, un livré concert le 25 décembre. Donc, Warrior surtout au Bazan Abidjan. Donc, Nassir, bon, savourer la bonne musique qui a Fally Ipupa. Je ne suis pas seul, je suis avec la main d'or, l'un des soldats. Soldat il a fallu donc c'est-à-dire qu'avec lui on va essayer de développer ce qui concerne l'artiste Fally Ipupa la main d'or bon ouais pepele qui toko yebika mameta mon bien calme ça ouais santé ça bien et dans ce cas matanga oyo la père merci la père de l'équipe père batu ba yebi na résidence na commune limitée quartier Mombele na venu faire la 63 donc ba Warrior nyonso o ba bazo soutenir ngai ba vina biso ba ser na biso o ba kabola mawananga to bige to kozala wana et mais makambo eli kana ngo papele na pesi ye moko guide numéro 1 donc m'ta remplaçant Michael Jackson Fally Ipupa du Cap la merveille donc na pesi mbote motema nana ketchup et mami bafana et na pesi encore mbote bongo na mo conception di badiata Yanana Boudouka, Soulé Kaouka par Zouzou, Coco Dilassou, opérationnel, Maître Manix, n'a pas si est victime au Bimamoti, na minute yo, Bazar na la carte à Bidja, parce que Mouni, Marie Matanga, mais n'a pas la Boutama le 25 décembre, tout Boutama, c'est là on a le roi de la forêt Iboué, dès qu'il n'a pas si peu Bamoti, puis bonne fête, n'a pas bonne année, na Nengenza Makoti Sibiso, na bonne année, Belé Bakei, mais biso tous en vie. Tout bangara en colo, tout respecter en colo, et vous allez bien. Félicitations quand même dans l'artiste Fally, tout le monde va tourner à Europe. Mais à ça, guide, tu me t'as les gars battu tout, guide, guide. Annoncé à Stade de France, tout c'est là, jusque là. Madrid, maintenant, a cité, mais tout c'est là, jusque là. Stade de France, tu rebelles tango parce que mon Nelo, Fally Ipupa, Azad Diama ya Congo. Moni ba diamant ezara ya suko pena munela luka kawana o pena munela luka pesa le plus cher na monde ndenge Fally azali et biso to ya TV pour na ofinga batuté to nito changer façon ni défendre les artistes
le temps on dit un artiste non musicien au défendara ou bien un comédien na yo moko défendara il y a la biso ka ba argument na ye l'argument mais la biso makambo zo prouver que aleki kingani ko la biso te que ya zande danger ya za meilleure voix ya za linani te parce que tout ça peut la ba musicien ba na racha ba parler ba grand chanteur maintenant ba l'équipe TV te OK to appelle ba artiste msu ba yemba ba na orchestre mo so ba petit de msu na lembo senti bon bi ba yo yemba c'est que on peut ba grand chanteur. Vous reconnaissez qu'il y a des artistes où l'équipe est Fally. Na Congo. Talent la maramou belé. Te ba musicien baza na bango ba yemba na bango bien. Ko liga papunde ya fasi. Ye ba liga aide. Si on venait à Fally les gars ba musicien pour on ani. Te moi ce que to so la li. Ye bisa biso Fally et lo nini le bo ba numéro 1 so gina aigle tout ça là. Lo nini pour aller. Parce que bi le conquérant Fally Zati. Conquérant Fally Zati mais ça la mission ba osala baso beta banzemo na bango bana album ba mi m'appelle batu poto abeti pe moi concert na yata sali mo ba betaki moi ya 2000 3000 amemaki batu na poto ba sui pe vie ya pe na batu mususu ana orchestre na epe mais na abimiti ana orchestre na abimiti api na ki danger na ye na komi na bango pe danger surtout on va Fally les batu tout au moniteur to ina JB piano d'abord on appelle si mes condoléances bon on a orchestre BCBG au pena to père de le maire Doumer vient na biso pena famille na mes condoléances na papa chéri à la force surtout BCBG vous à fort pena et na nani Fally la sola te côté JB azali V à Fally le roi de la forêt a vu à Fally. Confiant le milieu. Ça n'a aucun masque place en tout ça. On m'a dit le Moscou au Kobiso va congolais te bâti. On m'a dit Jomo Boy avant il na plateau. A fina Kofi à Liboma na. Mais Joana vers Ambassoli ici. Bana Fally bana carrière na 2006 na comme Nzambe. Toko ta 2025. Mutu moko ayelanga vidéo toko ta 2025 mutu moko ayelanga vidéo bana Fally bana carrière 2025 c'est yo kangana na Fally ba yo mais nango nazolo bana yo mutu moko ayelanga vidéo bana carrière Fally 2025 tilelo ayelanga vidéo o Fally leka na TV AC afinga JB o ba finga wera afinga Kofi ba kota studio yemela ba onze mo bongela ba mo jeto 5 millions to moni a présenter ba méconnaissance na ye na na famille tena si sana question motuninga ke Fally le kani ki manga matanga est-ce que Fally a matanga pour tout le monde a présenté mes connaissances na FCO to ana tourner non to na concert to bezi wa concert ici Fally za mutu au moins Fally na minito na mise to Congo bato barabien na bato so on otanga ba komo na bango Fally za parmi bango le Fally linga bunda zana Fally pour parce que si mam Fally ya matanga avec Jibaza vina yi bana papa chéri ba ya concert ya baza ba warrior ozonanga baza bana papa chéri ba warrior bango nyonso badaida piana ba soraya piana ba warrior Fally za pour mina JBT ça au sol ça bana mais ba parents Fally za dit Diston mais père na ya solisa bazali nge pe azo solisa pe ga raban na baso on appelle ce le moko on appelle ce le moko na ce le moko obelanga Fally leki ba ona nini tant ba JB piana na ba le roi de fo ba ça succès ba beta na basala minute Fally na quartier la tebit ba fait ba renier ba bimisi batu ba papa Wemba moli moni pana kima ba ki gestere menea avec la soit bozi na ba vie on a ba renier ba sala succès na époque on mona ke JB Wera papa Wemba kingani Kofi Olomide kingeste on mona bongo mais n'époque à les abongote Fally faire te baza bongote pour comparer mutu de 1 toi pas congolais tout temps tout la bande de l'école pour na comptoza la oza conquérant nga c'est que faut ça la makamu kinga plus kinga les songa na beta na salle moi 40 000 places yo était conquérant na faut beta salle moi 50 000 places songa na zo ki disque d'or o munela confirmé yo fufu zwangu songa na zo ki disque platine na musique à album na album no pe yo fo zwangu c'est toi qui est bien c'est ça tout ça date na ya yo arena tiboki côté lié et mtako côté la zate to lo ngana mamba polémique mo mamba polémique ba TV ko mo mebso mabe
fallait ça la carrière naïe bandi on a souvent sa carrière na bango les problèmes il y avait na Hervé Ferry venanga Ferry les problèmes naïe ana ba conseiller te après na ba petit te ba tout bazana ba melibangi bana lo mo ba contribuer pas nete ba tout ba melibangi mais il y a venanga Ferry ba meliba peut se conseiller ni artiste mais comment il le ba to ya TV topé ça peut ba valeur na bango faire azali grand chanteur ana album asali ba Chiquito abimisi ba musicien azana orchestre na ye naza loko marambo maître Jeep on beti la on bato nani maître Jeep bilanga makofi asani les infractions ba kanga haute coup et blessure tant déjà to vana na TV to moni bina mona moboye acha choko lèvre coup ya ye bogara va na TV finga fali babeti acha choko petit on atteint comme on est bogat quand on vend bo gouvé na la ramona govani gouvé avani bo na plateau azo simba comme mère nana tangelanga ndenginga moi j'ai fait 14 avec Fali depuis 2010 na défendre Fali tilelo penga na bandi be émission ya ba YouTube te akala OK na défendre Fali akala na TV YouTube esika so on a besoin misa memo poto lobi na musicien mais ko fait ngala lobi na yo boye faire aza bon chanteur na orchestre na bimisi ba misa ma misi poto abeta be Zenith eza bongo te mais sikoyo na ndenge ye mo so afandi boye ayebi ke naza musicien mais actuellement de to ke ni Fali aza numéro 1 ayebi ya tabari d'autant so pas ma rido tabari d'autant mais Fali mais botali concert bomoni concert Fali abeta ya 40 000 places bala exception place tout rideau même ina mindele ya salle bisote kota na ba page ya barena kota na ba page ya barena wana oromona ke mindele bango moko bazo féliciter Fali ni jamais vu un Congolais voilà caméraman a Fali te papa baby sit oya minga vraiment caméraman a Fali otala di na pas so image cha fanatique a Fali numéro 0 pe ala caméraman so amoni Fali bo so ka téléphone na kiti na se a filmer Fali a ganga aigle yango mais yo na ta vidéo na ndango filmer Fali mutuka yé moko Gims le lor mi caméraman a Fali oh yebite aza fanatique a Fali caméraman a Fali a filmé bien Fali bo mati a ganga aigle numéro 1 alors bango la vidéo mais lorsque vous avez compris raisonner Fali obino bo finga mukoni bo finga Fali complexé alukara ba photo na ville lelo pour gagner vie faut luka relation robi mo kepe boîte mo bo moni jomo ba bon toto vani peut-être John a millionnaire yo ba eno chia veneni ngape artiste vena ozali na boire yo relation c'est ça mais yo sko benga oza danger obima raté luka relation te même ata poule man okena te millionnaire okena te otosuka rana yolo Ferry aluka relation te tu papa so luki relation te ok liboso neni fali lelo za guide lelo international parce que luka relation lelo parmi ba fitting o fala senga batu na o ba sengi Fali o bango ba sengi l'équipe Diamond bango la boyet ba Diamond na studio Diamond na Fali na studio oyima ba oloba oyima Diamond na oloba abi oza légende oza guide Diamond mais le Diamond ba loba regarder Fali na la mais yemo ka lobi ke oza guide to ya TVT poto sepel sara batu ba moni bando ya to fini faire fini falo fini ngano fité des fans d'artistes na yo ngala loba lelo faire ça bino nzembo ba rido pamba kasi yango na ebiso ke bato afanda pemene ba miladiya mama kasi eza pour ma diamba artiste faut inviter bato ba omela noa pemene na yo artiste faut inviter bato ba ta par shot yango na lobi na yo est-ce que artiste comme Ferry venanga na ndena respectera ye nenga la musique na ye akozo apena micro na place ayemba ba album ne dynastie akozo apena micro abana kolubaka mangami ya la rideau na concert est-ce que Fali ninga fandi boy na personne exemple est-ce que héritier wata ago héritier na lobi na yo eza diamba pe ba finga pe nani Ferry te ba finga Ferry oh ba finga Ferry OK bon image ba ta image tout ba finga Ferry fala linga mambo te so ba banda te biso doza victime eza compagnie intelligent lelo na Congo mato kita mutu nyonso so a musicien so betaka musique nasala mamuka lo wa Fali
nakopesa exemple moko orchestre na biso yaka na balemba bamatonge bakauka babandali oyo eza orchestre na biso ke babetaka bakaraoke nakopesa devoir nakotelo na mbongo na semaine oyo natelo $100 totambola nga na yo tokende na orchestre oyo eza ya karaoke senga bango bayembela o nzembo afere baoyemba ngo bien mais nzembo ya fali bakoyemba ngo te mpo fali aza pasi natuni yo ti natuni omoni baorchestre nyonso ebeta bakaraoke baa bagrand chanteur soki bani oyemba baoyemba mpe na feri mais ya fali mpo moto ayemba fali na bakaraoke bayemba yango ti mais nakotiof fala aza guide ya bamisia Congo guide numéro 1 l'international c'est lui papa ana batrophée oyo baartiste misie bazwi te nalobi oza demande concert nini nape bango devoir nalobi napesi bango devoir c'est bongo na fukami kasi kofukama na nga sans débat 2024 sans débat mutu nyonso amoni alobelaka fe papa Hervé Ferrebola boyelanga 10 concert 10 ya 2024 ya sala minene ofera beti 10 sans débat ngas ko so senga 10 na no pesa bayilanga 10 ya basala minene ngala beti bakora bali basala tunga la beti na beti sala 40 na beti sala 40,000 places au artiste papa to ba notanga 40,000 places siko soto olala te mais ba vi fallait zaki nini zaki de 40,000 places te Gims nda beti 44,000 places ah monisiko Gims yemo il fallait ba vi zaki soki po ataki ba rideau salle la qui salle obi mboko komoki mabe misike komoki mabe misiko mutanima mutaje na Congo même ata mutala la mais moi ka jomo ba finga akabelo la mo critiquer ah nani Congo ya bongo Dès papa notre ministre n'a pas ces mots, Costa Moutama Moussala Guito, ça moussa bien, mais pas de bolingete. Mais vrai boulot, les lots, bisous la carton d'autres la terre, mais les lots tombent la kimia. Vraiment. Mais les lots, désert, calmement. Parce que papa t'a aussi attrapé la police à Miibi. Oh, bazo kangara ya Miibi, à mon imoutina sous qui l'ox à kanité. Papa de l'année à la police, moussa la police. L'État peut y bangoter. Bah, sur cette émission, ah, bah, sur cette amabé. On a tout prêt, toujours sur ma musique. Parce qu'on a le banon les lots. Faire Atiga Diamba. Nani? Atiga Noir. Nani? Faire. Ozo bangate. Noir Atiga Noir. Maman yango irita comme kanyela batwa. Non. Te goga ba koti vie privée na ye. Tolo ba vie privée. Oko ta vie privée ba sina ye. Faire Atiga Diamba. Mais c'est normal, c'est comment muto robeta concerne na yo ba notanga maman no marido. Mais ce que suis bino. Soyez mis marido pour ma femme et subino. Ozo matia batu mususu o matia muto bakanga 10 fois kindoki na bo mwana na yolo musée. Un succès mo ndoki ya mabe musubi. Musée bakanga ndoki. Ndaza mwana ya yolo. Musée za mwana ya yolo. Musée yaki wana ayaki japonais te musée c'était aya bandi obeta bale na Kamina. Kombo ya musée ebima na terrain Kamina. Tango abeta bale bamoni jomo ba mukusa suba na ndaku achemwa bia coup de tête. Ndeba benga musée. Ah. Parce que musée mais non. Et là on nini o bino bo la musée parce que asali nini. Yo ka tozo la ni la bango te le problème c'est quoi? Tant on joue à TV les fans d'artistes. Il y a un argument, il y a un concert, il y a un trophée, il y a un bablo autour. C'est là. Ça te montre que qui sinjo rappelle ndenga zo finga faire rigola. Et a filmé te alors bané. Même temps le bané, tika go dembe la fali. Ko dembe le ki azaka na simba fali ka boye. Kaka boye. L'artiste local. Ko dembe la. Gaza local. C'est boye yo mo yebite. L'artiste local. Yo bien ngote. Faire rigola beti ba featuring. Ngala ko kabelo téléphone na biso yembela nga dinzemo adinaso mso yemba te bato yemba omona te na fiki bato yemba bato ku ba porter parole na ba communicateur ne ba vanda na ba plateau bo ba koyemba ba nzemo ba bonske ba koyemba te li passa bambongo mon amour chéri oyebi bien vinanga santoise okati osantike na mwasi so ablinga boya yo oyembela nzemo na bolingo ezongi parce que yo va faire na yemba yo va faire banzemo et attends ça c'est vrai osukolanga na champagne opangusanga na ngalo ozalizala est-ce que mutu normal no vendre basuko na champagne obimika na sia banzinzi balandi yote après comment ko loba la mwasi ozalisala na nga soso ya butu c'est comme bino comme femme de nuit na mu foye maboyo ka foye maboyo ye mara na bakani ye mara na ba bloko
Bibi, 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 Poussana, Pembeni na yo, Kelengi, yo rappelle ça qui t'a. Lion a boma, 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 trop, akwesa, pakasa, bangombe na banzoko, kasi mokolo moko ngungia lelisa ye, Bibi yo lelisa kangai na bolingo, Bibi yo, Bibi kisinjora bumaka, veda ina elengi, Bibi yo, Bibi Willy Mouchena bumaka, Merina bilengi, Bibi yo. On s'est dit c'est moi là-bas, romantique mon boy. Ok. Pour qui a raison, yosi l'autre là. Na vie nga, je mérite mieux. Ce que osé osonga un jour, voilà bilay. Voilà, merci donc. J'aime les gens romantiques. Tu peux y avoir battu mais les gens ont des voix tu peux ça battu. Il y a TV des fans d'artistes nayo. Biso peto lukara boulot. Biso ça dit 14 ans. Dans le bar ngaza leka papa molobeli ya papa. Pe ya ba warion nyonso. Ba fina ba goche bilele ba yebi. Balin swag ba yebi ba fina ba cover star ba yebi. Tolinga fali pour teke. O fingele partout. Pour mémo poto te mais amema bino poto pour na bongo pour na finga amema ba te belé poto pour na finga est-ce qu'il y a un soir à finga yo moni na TV peut-être fala mimi mikili na tangilo ba kombo ko bato ba finga nani ba nani ba belé na lobi na yo ba finga po na émission na ngapi na moni oya minga o motanga ba bula na ba plateau mais mutu na bino mutanani mutu ya nani ezala mutu musaka ni ndoki batina sa mission ne ko simite mais poto j'ai président, le beau président Mimaï. Président Mimaï. La main d'or. Merci beaucoup. Donc, tu as comme l'habitude mais la main d'or. Bah, tu vas essayer qui na tout na bino. Pour na tout na gueule mais au échappé. La bande les sous-sous. Fali poupa. Est-ce que à aucune quoi c'était JB Piana. Na matanga sege. Mais papa chéri na JB ba woni na elo côté. Hein? Fali pour baza petit à JB piana petit il y a Fali pour baza petit à JB ya wera ya fait na so profit ba vende ba sala peut-être ba click na bango kan ezala fala on a pas mutu te mais fallait oya matanga oya matanga ils obligé oya matanga parce que moni dès que tu as un concert au beta après tu as deux concerts au Afrique au beta après on a ton zonga pour préparer États-Unis pour nos États-Unis mamutu mais matanga après 5 millions au moins tu as besoin de concert au Fali pour para Bobby qui fallait à présenter à mes condoléances mais bando sur la c'est que otika ba bloko wana kufi fallait pas sur la bato wana ba par choc. C'est vrai qu'il fallait compagnie a si les autres déclaré na tous les bâtiments so boya ko finga na TV compagnie a si les autres déclaré bon que de foot ba impôt parce que bozo te kasima silu mabe bo foot na ba impôt kuna est-ce que c'est vrai fallait pour pas aoya de pina matanga parce que ça problème na batuti fallait pour bato ko héritier wa tanabe a problème na batuti ali kaba d'être na minute na bana wenge nyonso mtalike héritier zada oh yo e bangote Beau Fabregas. Au Baby City. Dans le niveau, son baby, c'est mission. Et bon, héritier à l'équipe Fabregas. Héritier. Son ami, son comparaison niveau ça là. Héritier, ça lui. Fabregas a mis Liboso, héritier. Comme Maliboso, c'est ni. Abessi Balbon. Ça, il n'a pas été à 2000 places. La carrière, n'a Casino. Hein? Casino, oui. Yo, mon amour, tu auras héritier, qui n'a pas à Paris. À Téléma, à Yemba, Minele, Bayemba, Baboki, la Yemba, Munga, Bene. Et ça, on s'en va. Quand tu as des balles, on a la lumière à mon héritier. Vous voyez déjà le bagarre. Quand on compare avec Fabregas, Fabregas a 0. Héritier, ça allait orchestre sans album, même Missé Poto. Fabregas a vu dans le salon. Bon, c'est Abimisi Banisi, Abimisi Banibélé, bon, mais Bananwa Abimisi va s'appeler à succès. Bano Abimisi Boganga. Bas appelle à succès. Bekamo joueur. On va en Angleterre. Bekamo joueur. Adam maman na job Bekamo tika balet. Ça va mannequin. Bekamo joueur. Maman na job au salon. Bekam ni olba. O ta featuring ya yena nanante. Bekam ni nyozolo belanga s'il te plaît. Ça nga babio mususu. Patrick Bekam. Mais faut lo ba bien. Yo cha Bekam. Nga gazi Bekam ça la succès na moni mobima. Le bande Patrick. Ah Patrick. Bekam. Asen.
au tali featuring na Fabregas té. Est-ce que maman fille tu en as besoin bimis album producteur aye abani kopé so ba concert. Exactement yo mo mbongo basi bakabela ki yo oluela ngo sale oluwe matos obeti mbungu té musique bongonde. Pour les inséparables yo qui ont été. Ça c'est parler belé. Les inséparables. Ya ba nani susu. Fabregas na déplique. Ah au BBC. Voilà, la main d'or, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tu as un message na batutu batali biso. Surtout ba wario pena la pesi ba wario moté, ba wario tout moté à trop bisika bazali mon biso za toujours rebelle. Fali le 25 na Abidjan. Le 25 na Abidjan ba wario na Abidjan bi Abidjan za tombe pe scandale au Saranade. Mais fallait avant après ça quitter Abidjan azaki invité na concert ba invité ki wana na Paris bon on a gango na salle moi munene mais concert wana za ya muntu mais comme le roi ya fali debatu na mukolo kuna star na mukolo kuta obeta concert muntu yembo ye mazale ka boy isaka aboy to ni mapé muntu à époque na yi le lopeso époque a faire et bimi to ni maé le lopeso époque ngane bi to ni maé et toi na époque ya fali toi na époque a faire ouais toi na époque mais to ba aussi na plus faire écola na nzemoni na ba partout au kindi tout nzemoni ba osengi na nzemoni na bi batengela nga 10 concerts ya 2024 moi ils ont qui aussi là 10 concerts donc na suka 10 concerts deux trois personnes bamabanga na pesi mbote bongo na lipasa bambongo na kati ya jobu na pesi mbote na Guy Basket double continent le Guy Basket venanga na biso na oya wana na mona message na oya bina wana no tosora ngo et na bosse to pesa mon colonel Patrick Kyungu mon colonel Patrick Kyungu des sons ngo mela jia bien olia bien olingo vivre bien osa na bien si bien keneka na bandal na terrain na biso ya bandali wana terrain na biso nini municipal quand la porte municipale quand na ngam nango omona longe ba chambre ezali mamtu ya mon connaît Patrick Kyungu d'abord c'est to pesa mote bon na mon colonel Kiki Santa provoque Jésus bon colonel Kiki na pesa mote venanga Christian qui seke di félicitations na ndenge zo contribuer na ndenge zo aider orpheline venanga Patrick Kiseke na pesa mbote ya Willy Moucheni le véritable code mondial le futur ministre ba musicien nyonso o ba betara on les a un message na lancé ya mécène na ba musicien nyonso o ba na orchestre na bango o ba na orchestre na bango o na ba bimité ba musicien o ba bimité ba na orchestre na bango ba beta ba karaoké ba beta ba nini de tozana na compétition mo plus ya 10 orchestres. OK. On a 10 orchestres et ça on a ya Willy Moucheni to luka 10 orchestres mon na Congo dès que 10 orchestres wana to robinisa le rôle 4 orchestres au akokotsa bango studio parce que avant un projet où aider ba jeune talent pour ba bima liboso mais ba tunyo so ba jeune ba na orchestre o ba yembara bien bon orchestre bo beta ba karaoké bien bo zala bien bo benga na plus 243 9 90 670 325 plus 243 9 90 670 325 tu dit orchestre wana et la compétition moro après tu pour 4 wana bakosi no studio boké Dubaï ndenge zala il y a Willy Moucheni le véritable code mondial yem to organiser pour na aider batu ba orphelin mamtu ndenge sanga et ndenge zala la pesi mot na batu tout ko balinganga voilà ministre Cardozo et XP Péchang la black ndenge zala. Merci. Là, c'était la main d'or pour le compte de Fali Ipupa. Donc, déjà, le 25 Oyo, déjà, Abidjan Fali Ipupa va livrer un grand concert. Donc, Nabana Nyon surtout Abidjan, vraiment. Donc, meilleur vie, tout Oyo, la vie, et puis, Abidjan, Kuna Namoni, qui n'a pas Sunita, les langues jambes, qui n'a pas. Donc, vraiment, c'est la rare année, qui tout Oyo va soutenir Ming Namoni, ya Jimmy Belaou, donc na sanité. Il y a Jimmy Belaou, na pese mode. Pour ce tout coup, mais bon, mon vieux, Babi Kimia Shipping, agence Sera Moko, Canada, Bruxelles, King, Tina Colina, Zanayo Colina, vraiment avec assurance. Donc merci, na bateau tout basaï coaché, cimenté du début à la fin. Donc quant à moi déjà, donc on se quitte, on se dit au revoir. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao, ciao.